na kopesa na nzambe oyo ya Jacob Fani Vumbi merci na wasaleli biso na tongo alelo. Amen. Yo to uti musika biso to fana biso na matadi awa mais de lundi au samedi koko mayongoza facilité. Tomona ba moto to kutana makama ndenge ne kasi nzamba Jacob Fani Vumbi abateli biso to pesi nzamba na bela merci. Tangu na ye na tongo alelo papa la kisi biso ba sujet o nzamba pesier. J'ai vite compris qu'il y a un crise avec nous. Nzamba zakata biso biso nous a distrait. Alléluia. Amen. Tangu na tangi ba sujet nyonso wana na comprendre ce que biso nzamba sana biso lolenge moko tazana ba pisika mususu. Na bibongo pona nini? Ngande kuna bino na bitungisa ki un peu trop na makamona zaki na un peu individuel. Kaka lobby awa. Nako koma elilo. Donc net na zula ko da solution. Amen. Alléluia. Amen. Bolamu efungwela ka moto nzela. Esengeli to yeba na katakisa biso bana katakisa avec nous. Vie o to vivaka. So le lenge to zofe to zaki na 7 ans, le to komi na 20 ans. To zaki lundi le to komi dimanche. To zaki na janvier to komi na décembre. Ezala lokola mutu azo tambola. Alléluia. Amen. Ezala lokola mutu asani azo tambola. Et trajectoire wana ezala lokola mutu azana kati ya mutu azana nzela azo tambola. Mais siko nzamba ebisi papa nini? Ebi yako bibisa bana na yo. Na nzela bazo tambola. Po makambo fongomela bango esani basala bolamu. Na wiki ba prière na bango, na moni ba sacrifice na bango dimanche basanga na église té. Na moni di moins bulembo ça be di moins effort ko sa na église bazala na yango. Mais bisa bango na tongo alelo. Bolamu sa nini? E fungula bango nzela. Amen. Yaya, toko sala nyonso na vie. Toko gêner, toko sambela. Mais soka tamisa bolamu ezali te nzela za ko funga mate. Ba ko sambela biso toko bika na malade. Toko voyager ba ko soma boko toko malamu toko zonga malamu. Mais soka tina biso bolamu ezana nuté. Poto pa moto mona oza munene bakama minene bakata fina biso tokomona yango te. Amen. Soki to bandi kotanga na Bible bana na Genèse tina Apocalypse. Ba prophète nyonso basalela nzambe o bakutana na nzambe. So tangi ba histoire na bango mona asala kana no boye. Abana ko sala boye, abana ko zongisa boye. Jusqu'à ce que aye ko sala ngo na muto nzamba sani nzamba pambola ye. So tangi to suis exemple ya Abraham, papa na biso koko na biso Abraham. Abraham soki azoki courage ya kobenga bato ya yebite. Maji bato yo yebi na yote, omona pena note, mais obengi bango papa boya ko fanda bo lia bo mela. Soka azoki courage ko benga bato ça veut dire kasi abana ida ko sala yango. Azali na habitude ko sunga bato ko sala bato bolamu. Jusqu'à ce que Nzambe a poussé à sala bolamu na muto yo esengesa nini apambola ye. Biso be to sambela ngapona ni sije na ngai boye. Ngapona no senga bona zo mona te. Est-ce que kata biso bolamu ezali? Alléluia. Amen. Papa sambela ki ngai ya sije oyo. Si je na kotela ki yango carême, si je na sambela ki pona yango. Mais est-ce que kasi na biso bolamu ezali? Papa tera biso eloko moko, papa tera biso mais chaque année papa zanga koloba eloko wana te abi. Bana crise avec nous. Bobo sanate. Bobo sanakate. Ke Nzambe apambola ka mutu pona ye moko kate. Alléluia. Amen. Nzamba pambola ka mutu pona ye kaka
nzama pambola ngana pona ngai moko te. Nzama pambola ka mutu, nzama fungola ka mutu afeke nzama pe a bénéficier kati na mutu wana. Parce que tant on sunga bato basana malai nzama zo lokumu. Tant on zo sala tant on zo sunga ki tant on zo sala mamu o nzama zo lokumu. Ezali lokola parana kati ndako tant on boti mwana yo tomoni mwana ko ministre mwana ko bona mwana sala bona biso par sala ka biso nini esengo lingi be nzambe ambasantaka. Tuzana posa nzela fungola 2026 yango. Nzama loka ki biso na janvier nzama osala makamba ebele kati ma vie na biso. Biso nzoka kato esika to yoka ki yango. Nana yoka ki te. Biso nzoka to esika nzambe alobaki na biso ke ane o eza ane mususu. Ane bana na kosala quelque chose kati na vie ya mwana moko na mboka takisa feke no. Mais siko nzamba azotala. Na kosala ngo pe ya nani? Tango na kosala ngo na frère tel, tango na kosala ngo na sœur tel. Bénéfice na nganza metali ni. Alléluia. Amen. Nzama yebisu koleka biso moko. So ikati na biso fruit wana kosala bolamu ezana noté. So ikati na biso tozana na eloko wana te. Effectivement to ko umela. Banzela biso zakaka ko kangama. Poza mamona sero soki na pese libala. Je sais pas si ko ata église ko Jesus. So sero so na sali ebo, so na pese na ndimi to te ata courage ya ko fuka ensemble la ko na yango. Alléluia. Papa, est-ce que tu as une histoire rapidement, histoire à sachet Luc 18, Luc 19. Luc 19, verset 8 à 9. Alléluia. Tout le monde verset premier. Yesu approche à Jéricho. Moto moko azaikuna kombo na Yezache. Yazalaki mokonzi bafuti pako. Te moto ya mbongo mingi. Etango Yesu azalaki kokatisa mboka, Zache aluki nzela ya komona ye. Kasi lokola azalaki mokuse, akokaki te po bato bazalaki mingi. Bongo akei mbangu liboso pe amati na nzete moko ya sikomo ko amona ye. Pamba te alingaki kolekela kuna. Etango Yesu akomi na esika wana, atali na likolo pe alobi na Zache, alobi na ye, Zache kitanoki pamba te lelo oyo na sengola na epana yo. Zache akitinoki pe ayambi na sengo. Bato nyonso o bazaki komona makambo wana bakomi koyima yima. Balobi moto oyo akaye kolala na ndako ya moto ya masumu. Kasi Zache alobi na mokonzi, tala nako kabula biloko na ngai na katikati. Nako pesa ndambo mosusu na bato bakelela. Pe soki na yibaki moto na mayele mabe na kozongisa mbala mine. Yesu azongisi lelo oyo obiki. Na bato na yo. Pamba te yo pe ozali moto libota ya Abraham. Ya solo mwana moto aye kuluka pe kobikisa bato oyo babunga. Est-ce que vous êtes le banzama boko? Bana kesa fait. Est-ce que vous êtes la son zamba na boko? Histoire à sachet oh tant on a tala ngo tant on est na tongo su tant on tangi ba sujet na raisonner histoire on a tangi histoire oh et le belinga makambo belé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'ils savaient que nous kozanga en église té. Na mona ga l'image le ndenge bato mososo pamba oh bazangi baraté. Amen. Ba bazati baraté. Bible service ezaki na mutu moko azalaki komona ezalaki sachet. Mutu wana azalaki ya mukuse tango yoki Yesu azokoya. Papa na mukuse wana aluki komona Yesu na ndenge na ye amoni ye te abite comme na taille na ngai eza mokie bato baza ebele na komona ye te. Nasala effort na mata likolo ya nzete. Soki na mata likolo ya nzete na kobakisa taille, tango na bakisa taille na komona ye. Et tango abakisi taille amoni ye. Yesu ayebisi esa niki kita
lelo nakolala epa na yo, lelo nakofanda, lelo nakolia nakomela epa na yo. To bokomi na kata ndako asalisa sa babi soki nasalaki boye, soki soki biloko na makasi na kozonga, soki nasala biloko boye nakopesa boye nakosala boye nakosala boye. Yesu ayebisi ye papa opamba bina yo na libota na yo. Question nanga na mituna kaka. So totali Yesu bana Yesu azalaki na mboka mosusu apo koma na mboka parce akutana na combien de personnes. Ya mikuse basalaki milai basalaki, mais pourquoi? Sachez qu'à ce qui grâce au Yasuaki. Alléluia. Amen. Nabi so mutumo comprendre ngana to ngale. Amen. Nabi Yesu akutana na bata mikuse ebele. Obi basalaki effort donc on taper le colère ba tola ba to ça ba mona ka Yesu. Mais pourquoi miso à Yesu okineka na sashi? Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'as saché boula mosani ezalaki. Lelo biso ba chrétien be so mela kanzambe na mona boye, nzambe na mona bikamo, nzambe na mona mekati na biso nini ngo ezalaka. Est-ce que kati so boula mo ezali? Tango saché azui grâce, tango saché azui grâce, mbala moko asongi na bi mwatu nyonso oyo nazwaki eloko na makasa nasali na kozongisa. Na kozombongo na ngasa na banki na kopesa banani na bato bakelela na kokaba yango. Eza na pambo limoko te ko yakati na vie na biso bato soki sacrifice na moto. Alléluia. Amen. Lelo tona posa to pambo ama. Lelo na posa ngana sala bona mona boy. Mais kata biso ke bolamo ezali te. Moto mona ngo ezali. Yango ba pasteur bazo fingama. Yango ba pasteur bazo tongama. So bosa me kati na biso fruit oyo ko bena nzamba pambola ngai ezali. Amos 5 verset 10. Amos 5 verset 14. Kana kwa Yesu. Amen. Soki bolingi kobika boluka kosala malamu pe botika mabe. Amen. Amen. Ibe se soki tolingi kobika tosani tosala bo tozoluka lobiko, tozoluka kimia, tozoluka nzela biso efungama. Na tongo lelo nzamba yebisa apotre na ye, yebisa bana na yo keso baza na posa banzela na bango efunga basala ni basala bo olama. Nga nzambe namonaka mitema ya bato. Soki nzambe alobi biso sevedi nzambe ayebi biso. Amen. Alléluia. Amen. Soki nzambe alobi na mombu na yebisa bana na yo keso posa banzela na bango efunga basala ni basala bolama. Sevedi nzambe ayebi mitema na biso. Lelo nzambe abaki na biso totongela ye temple kuna. Ese kati na biso totie yango na mitema. Volonté nzambe batalaka volonté. Besoin sa biso tozangi esola Nehemi azalaki na mbongo te, mais Nehemi azalaki na volonté. Nehemi azalaki na volonté. Tant nzambe atalaki volonté, nzambe afongoli ba possibilité. Nzambe afongoli makoki akoko telemisa temple oyo ekukana kala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Biso na kata kisa avec nous na monaka. Tout ça la déjà bien passé nzambe azalaka na biso. Amen. Eloko ezanga biso kati na biso zaka nini? Tout ça la kande na souci ya c'est pour moi la vraiment te na kosunga musala ya nzambe. Et tout ça to la ta bina fardo wana te ki te pona bolenga na zupi na o na konsala oyo. Il y a des fois pour prendre bolimbi ça vraiment et fois ça me fait un peu très mal donc il faut et le comme tout ça tout ça le comme et c'est en église à $100 à pamba mais tout c'est en cotisation pour la $100. On va pas payer ça boy maman son ça boy mais ils en a frère ça va ser musu $100 ça peut capable pas $100 à payer ici les lots on a pas ça les lots moins $200.
mais ils sont papa basangana maman basangana ba jeune basangana mais ils sont na ba sœur muso frère muso za capable ko bisa $300 $200 asani a pesi mutoyo ton frère ton sœur oyo ase pomola ka do achaka pena nzambe liboso nyonso nzambe atika afina ye bongo te. Alléluia. Amen. Muto c'est pour mon cas. Pourquoi tout ça là bas côté? Parce que quand na biso tozana capacité ko pesa na même mutema o ya côté pour mon été ngana zui fardo o tozana ngote na kata église na biso qui avec nous. Kata poto méchant.